Président Paul Kagame ya Rwanda alobi ete ata soda mokote ya mboka na ye azali na ekolo Congo démocratique. Pona ye mbulamatari ya RDC eyebi yango ata bayi société civile pe bayi MONUSCO balobaki mikolo mileki ete mampinga ya Rwanda mazali komonana na mabele ya ekolo Congo démocratique. Ministre ya Yambo ya ekolo Congo démocratique na mbulamatari basengi na bakambi ya parlement kotala ndenge nini kosala collectif budgétaire mpona COVID-19 ememi nkokoso mingi. Sylvestre Ilunga Ilukamba alobi ete mabongisi manso ya misolo mabebisami mpona COVID-19 lokola nkita ya ekolo Congo démocratique etalaka mingi libanda. Engumba ya Lubumbashi ekukangama omokolo mwa mibale mpe ya Kasumbalesa omokolo mwa misato mpona kopesa nzela ya koluka bato banso bazalaki zingazinga ya moto ya Yambo azwami na coronavirus ya sika na etuka ya Okatanga. Moto ya Yambo yango autaki na Nairobi pe alekaki na Zambi mpona kokota na Lubumbashi na nzela ya Kasumbalesa. Balukiluki ya Harvard na États-Unis bayebisi ete ba eta to mboka ezali na makoki te ya kosala ba test ya COVID-19 na ntina ya kobanda kofungola misala le 1er mai lokola président Donald Trump akanisi. Kaka ba eta zomi na libwa nde bamibongisi na makoki mpona kozongisa misala bomo mesano.